Yaya, tango tolobaka, là d'ailleurs c'est risqué, c'est très risqué à Kosakarate. Nous vivons toujours dans un monde où il y a plusieurs mondes. Yaya, lisolo, oepesingai butuko soit. Yaya, salaka attention, soki olingi osala suki, okata suki, okanga suki, zalaka na coiffeur moko kaka, oyo kendaka epai na ye. Et puis bino batu oyo bomesana koloba. Ngai linga bloka ba congolais te, ngai kendaka sala ba congolais to, kendaka sala ba congolais to, kendaka sala ba nani yaya. Kendaka salo epai ba ndeko na yo. En foi de quoi, oye ba esika ni no telemili yaya. Lisoto kobetela yo esalami bongo na France, en plein château rouge yaya. Mwana mwasi na kombo ya Kabibi ya papa fils na ina kufa. Na lingi na kufa. Mwana mwasi akanganga emoni suki za kaude ba kabelo o bakangaka na mutu wana esalaka presque journée on peut 2 jours wana. Mwana mwasi wana akanganga suki wana dans 1h30 presque 2h yaya. Na salon wana na château rouge yaya ezalaka na miroir te. Asi sa okanganga suki ya papa fisto mutu pasi na degro wapi ya kosakana te yaya na miniti oyo soki nzambe te ndenga na kufaki. Qu'est-ce qui se passe yaya yoka lisolo yango tokobetela yo lelo awa. Mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokuta na kapona ko solo la makambo sali ko leka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek yaya bokota batu oyo bozali na basalon batu ya basalon bokota boya koyoka makambulo kita très grave epesi ngai mutu koswa yaya topekisaka o likambu osala te mais salaka attention la confiance n'exclut pas le contrôle yaya. Et puis wazeko aloba bapekisaka mutu oyo alingi akende o si akei to ali ko pekisa yo mutu liko kende kata suki et pas étranger olingo kende ko kanga o na salon wana ya ba na nga salon bandibu ya ba Cameroun ya kaomona yaya na château rouge jeune fille moko komona ye Kabibi basalaki na mariage ya cousine na ye un certain samedi. Le bika rande zalaka alinga kia kanga suki oya mike wana ya basi suka mike za ba kabelo wana siko bakanga rango mike donc soki batu abi balé boko sata journée mobimba soki muta ye moko so ata makasa ko na mpere mpe de jour moko na ndambo mais akei na château rouge to luka tout le monde là qui busy na décembre awa busy à kosakala te siko elle n'en revenait pas à habiter au sa siko ndengeni et comme tu na niveau aïbo ça va na rota perique ndengo wana na kene feti comme ça suki wana na okanga yango sima lokola place na sombaki déjà ba mèche amoneka akute na fimo boy camerounaise ma chérie comment tu vas tu veux tresser les cheveux oui je vais tresser les cheveux mais ici c'est très busy y a pas déjà le genre de cheveux que je vais tresser tu vois et ainsi machin expliquer mais moi je peux le faire dans moins de 2 heures ma chérie qu'est-ce que me dit là les cheveux ici c'est toujours une journée, un jour ou une journée et demie. Non, t'en fais pas. Moi, je peux le faire en 2 heures de temps. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Alors, papa fiston, ndeko na biso akoti Kabibi. Akoti na salon. La première chose que Kabibi avait remarqué, na salon wana, miroir ezalaki te. Yo so moi na salon miroir ezate ndengeni. Salon de coiffure miroir ezalate. Mais elle n'a pas fait attention, elle est camerounaise, elle parlait français, machin. Ba koti avandi. Fi wana bandi ko kangaye. Abandi ko kangaye. Yaya, balobi 30 minutes ezalaki ebele suki ekomi na katikati awa. Oh, comment ça? Il pense qu'on va na sima, ba sima ba ke liboso ti ekomi na katikati. Oh, suki ekomi na katikati ndengeni. Asimbi be katata ma chérie, tu es sûr que Osokanga suki très bien, on ne pas de souci. Ko sala ndengeni miroir pesate. Mais comment est-ce que salon là yo miroir ezatabi non? Ngali nga kota miroir te parce que ba client musu ba exigeant abi bonda suki bo. Obandi ko kangaye mais elle te dérange. Yo zelana si sa suki. Suki quand même ma bé. Là tu peux réclamer, je suis même capable auprès ya kozong cela yo mbongo na yo. C'est vrai, ça va. Donc tellement fi wana ebike
Suki wana ezolaka temps wana te ezolaka temps ebele mutema ebongaka te. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant qu'elle tressait la Camerounaise là? Kabibi a eu téléphone na ye. A mis téléphone na ye, a tiré caméra, atali la nenga skit Camerounaise était busy. Vous savez ce qu'elle a vu? Kabibi a monatala maboko ebele na mutu na une centaine de mains na mutu na ye. Elle s'est maîtrisée à quitter à son petit téléphone. Et psycho panique à Vandi. À Vandi gagné. Va continuer. 1 heure du temps juste. Souki et Sili. Tu as fini. Oh. Pesa na siko miroir. Ba pesa boy souki ezalaki kitoko ya kosakana te okondima te. Tangu kaka Kabibi abimi kutu kaka na Château Rouge wa otuna. Mais en tout cas ya bakango souki to bo pote pas Camerounaise wa bakaye kuna sava. Ona suis pressa ke akei. Akena na ye. Tangu Kabibi akomi na ndaku na bango. 1 heure du temps après. Yaya. Azoyoka mutu pasi wapi. O te zalaka ndengo wana mutu pasi. Te zalaka ndengo wana mutu pasi. Ah. Non, et aussi là. Ameli wa paracétamol. Yaya. Na mutu pasi nde mutu pasi wapi. Elle n'en revenait pas. Kabibi a commis na niveau no. Alinga ba piquer ba crise. Et par après yaya. Na tongo na ngwa koksi tongo na pasi la tongo na ngonde sikoyo. Kabibi, qu'est-ce qui ne va pas? Kabibi, c'est ainsi que Kabibi a expliqué maman na bango. Maman la kendaki na Château Rouge. Koluka mtoka nga Suki, machin. Quand elle a expliqué bino wana, même moutongo ya Suki, c'est comme si, à cela mais moi si moi elle pouvait faire, elle était capable de faire moi si wana ya Cameroun. À côté maman, oui que 30 minutes Suki comme il y a na katikati awa et salon wana na miroir te. Na luki moyen nyonso tout na tala na bis téléphone na ngala tala boy bama na mona tala maboko ebele ba okanga Suki ezande boye lokola boyebi yango ba église yango ya biso ko ba pe mbilinga so ndenge nini ale mama ba luki église solution ezala ikaka te. Elle était obligée de kubenga Kinshasa. Abengi Kinshasa, c'est ainsi que na Kinshasa nde bakendaki koluka batali babi mwana na bino nenga liwana donc maboko wana batie ba épine na mutu. Salon wana c'est salon normal te soki bokei bokende koluka salon wana. C'est vrai entre-temps botinda foto ya mwana ba travailler na ndenge ya bokoko pona Kabibi. Kotoyo mama tango mwana a commis un peu moins bien donc na ndenge ya spirituel ba retirer ba épine o ba tchaki na mutu. Alors ba kei siko na Château Rouge c'est okoyeba isika sa na koyeba yango na tayeba Château Rouge tena nini yaya ba kenda na Château Rouge. Kabibi na mama na ye na ndeko na ye o apesi biso masolo ba banda ko luka salon wana kwenti kwe onini bwe salon wana emona na te. Elle se rappelait à mon avis salon congolais oyo à mon avis salon oyo mais salon wana exactement tout dans ici y a pas un salon camerounais au bakoba boy yaya salon wana n'existe pas. Likolo ya pressé ya salaka angele salaka attention kokangaka suki na yo pas n'importe qui te kokataka suki na yo pas n'importe qui te yebaka coiffeur na yo azali nani asalaka yo coiffure to penio to so la pembe o eza radio lokole. Toloba kite to boye okoma okutu boye te yango yo tozo bebisa yo tozo penyo yaya toloba kite tolobi masolo ya basalon oya basuki oyo ya kana na Château Rouge te. Moi je me rappelle encore ezalaka pe na yoka di solo moko pe na Lubumbashi wa Ntanshi sœur moko bana kokanga suki na marché musée ezala marché musée non na marché musée. C'est wana soko akangi suki bakotuna yo nani akangi yo suki ezalaka ndengo wana fion babeta pe lisolango fi mo akela okanga suki kuna donc tellement bakanga suki toko azui pe téléphone parce que bazalaka ba bizetit azwa atala boye et puis que azui téléphone na ya atala boye amona tala maboko ya makaku ba singe monkeys bangonde bazokanga suki a ganga surtout atala boye amonaka fiona yemoko aloba pe eloko moko te a se maîtrisa.
suki esila aba bango te nani akangi yo suki wana sora fi wana na yeba yango te yaya makambu eza légion et salama ebele to beti lisolo o rapidement pona ko peigner yo kaka yaya kotalisa yo salaka attention mutu ezali vie ya mutu ba pesaka mutu nyoso tu mutu te kaka na ma sino eza ba kiwa oh je crois na Kinshasa quelque part yaya keba na bato o bakanga oui c'est vrai bato oyo bakanga ba suki na nzela ezala ngo pa bete mais yeba mutu akanga ka suki yeba mutu akanga ka suki yaya kanga kaka apana ye en foi de quoi problème oyebi ke mutu songolo nde akanga nga suki lisomso sala maka sikola kisa na grand marché je crois tango wala grand marché sala kana no grand marché fi moi rena okanga suki ka mariage gara ba oyo sala lelo no ye nga rapide kaka no neza bakanga ka suki atika rappel na grand marché wana abino na okatela nga ba 15 heures moko boye bakanga suki ba fu ba ya ndengo wana tiba ba 15 heures bo e ba marché kisa ba 20 heures no tango asili si pe bien kaka na grand marché wana ma chérie aka di ba marché bilan ba o bakanga suki wana na ete nga suki otante nga na tongona moins cher ake sika moins cher yaya bakanga fi wana suki kitoko soki mutu atali ya bakanga yango na moins dîner ye pona ye c'était un grand plaisir basilisi yango avant le temps pour elle akende ko se préparer machin akoma na ndaku na bango fi wana mutu e banda e pasi ya banda kolela c'était une fille ba vingtaine d'années heureusement donc na pas na bango papa na ye na maman na ye mwana komi na ndako opesanga paracetamol nini abandi kolela suki mutu pasi yaya dans la maison il faut avoir un papa le papa sont très importants famille oyo papa zalaka te ezalaka mbutu papa fito yo za bongo do biso ba femme seule toza batute ngala kolisa bana nga ba femme seule na lobi ndengo ate tolo baka pembe. Il y a des femmes seules au bakolisa bana na bango bana bakonga pe batu to pesi bango longoni ya matondo mais salaka attention salaka ongele mwana bandi kolela koma ki ba 17h non tiba 18h 19h pas pesa parastamol rien estimbate allez papa jour voilà nzambe pas ça à porter chaka toi papa songa ba 19h 20h jour papa ya songa ba 17h mais moi na so de la bepani. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh papa na suki ba nga suki pa na fia ngo wona ya bieta papa fongola suki wana yana ba ndiko fungola suki na leki ba fungole suki ba leki ba fungole ya do mwana nenga ole la vision c'est possible ba fongola suki ya boye ba mona pe nini ba mona batonga batu batonga na mutu tonga wana ndezo kota ya benda batonga wana bapakola soki pe benga oni soki pe alcool na mutu do bakati mbala moko kovo et ma prière est accompagnée et ya salaka attention salaka attention nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes mutu na yo okope sango n'importe qui te nde akoki kokanga kayo suki oui c'est vrai papa fiston yo kanisi lokola bato basala ba salon o yebani basala ba kisite na lobi ndengo ata ata mutu na salon ata na kisi mais au moins oyebi where to stand en anglais oyebi ka mutu sala nga pasi bo ndenge nini kingandi tope comment ça na yekata suki et pas mutu wana so asoka tanga suki na yo ka mutu pasi comment ça asoka ta suki asala na okata suki paraiti oyebi référence que pas ya mutu oyebi te opesa ye mutu ya salaka attention to beta masolo ebele masolo ya boza légion awa la chaîne na biso na beta no pe lisolo awa kaka oyo jeune garçon mo ande ko kata batu suki coiffeur soki akati ba suki ya batu akati kanzaka nzoka zwa ba suki ya kila na ye akenda ka koteke na mama ozwa ba suki wana akena ngo posa na ba virtuel makambo ngo pesa ka mbilinga bato mokili makambo minyanga na lelio mama to sala ndeni ya do e koma siko papa e moko kwa do papa mama kata papa suki do bato bakati kovo na bazana bango bien
Thomas Naimor a katie suki très bien, katie suki très bien. Bana no ba leo bakani mbado ba kanga na bango na bango suki. Ya ye kolisa bana kokanga suki. Bana ya mibali ba ba kokata suki. Ya ba kata ka suki bango na ndaku. Poboye là dehors c'est trop risqué. Batu ebele ba vie na bango baby. Batu ebele ba vie zo bongate pona nini akotala boye. Omona bokanga noko ndoki pamba, bokangi mutu bo songolo pakala ndoki nzoka ya. Et utika pa isikata suki wana te ese to so la pembe okomi salaka angele ya lisolo to babetelinga na bi ekende boyete o papa fisto siko kabibi siko so ya ndeni so ya kabibi pe so ya kabibi te to beteli lisolo po ba so ya kabibi te mais yeba kaka bakapo ekomela kabibi na Château Rouge Ya yo ke Château Rouge a publicité kende Château Rouge o kanga suki o sala ba salon mais yeba mutu nini oyo ozali ko kangisa suki yeba mutu nini oyo ozali ko somba kabelo o somba ka kabelo pa nani. Je vais vous dire un truc hier. Bino ba somba ba kabelo bo somba ba meso ba perike ya soki o sombi perike ozongi na ndako kola te ngo bala moko te ya sambela pona perike wana tika ngo ata moi 1 ata moi 2 3 jours ya sambela pona yango chaque jour on ne sait pas suki wezaki suki ya nani tomona awande ba hotel sabiso ba suki ya bato isika ba zwa kango ba suki yango machin doki mutuku ngaba ka busaka mutuku soya okomona pa osombi kabelo yango cher osoki 2000 obe combien mais osombi malheur na yomoko osombi liwa ya yomoko osombi eroboma yomoko ezo kopesa mutu kosoya ya to salaka angele ya kosakana te là dehors c'est trop risqué papa fiston siko to sala ndeni ni kasi to sala na pesi yo ba piste de solution na lobite ke ona loba awa ezali parole d'évangile alléluia amen te na pesi yo kaka piste de solution na yebisi yo boye na pekisi yo kanga suki te oki kanga suki pa zalaka na mutu moko coiffeur na yo lokola ka tozalaka na ba médecin o médecin na okingani soki mwa fièvre ozala médecin na yo lokola kaka tozalaka pe na ba maître avocat na biso lokola pe il faut zala na coiffeur kozala coiffeur eza musala moko noble. Vous savez dans la vie bato ebele ba négligeaka misala ya bato ya est-ce que kozala maçon na mabe par exemple entre parenthèses kozala maçon na mabe ki maçon eza musala moko noble parce que tala soko fana ndako kitoko boyi o vole se kitoko kia construit na tonga kiango maçon te eza musala moko noble kozala coiffeur okataka suki ezali musala moko noble. Connais-toi toi-même yaya pour na ko réussir na vie yeba qui tu es d'abord c'est un mot sérieux. Il y a des gens qui vivent qui ont vécu oh basala bakamene kaka na musala ya coiffeur yaya ministre da kadre suki po makitoko o ma élégant pas ka to suki et siko yo ka dit coiffeur ya président par exemple azandenge moko na professeur mo songolo yo simba muto a président cuisinier oh mwana ninga sala hotel échelle mwana ninga sala te mwana na comprendre te baninga ba okende ba sa docteur ya ninga saka ku kolamba sika mwa sa ku kolamba ndengwa yo ka dit moi muto alamba na cuisine maître hôtel oyo a contrôler ma biloko ya président de la République avec ministre te. Il faut savoir qui tu es au salakanini zwa musa na osrete en attendant na okeneka salon na katanga na suki ndengwa ngana ke sala salon ya sala musala moko noble eza musala moko risqué pe makambo epele tangu pe yo ozokanga batu suki ozokata suki yaya oke sika moko okata suki oke na salon esiko salaka zwaka nanu possession ya esika wana zwango possession client to akokota yaya to beta pe solo awat client moko pe alingi alia mutaka suki donc on va vice versa donc on va là dehors c'est très risqué yo yebaka ka ozali wapi soko ozui possession makile ya Jésus Christ eza la brière liboso pe na sima barrière ya momuna kolonga ote est-ce que komi to soli pembe le vendredi yaya na beti di solo au vendredi pour déjà lelo ba bakendaka ba salon ba lobby samedi machin ba fête et bandi
tango oke kokanga salon papa fisto siko nga banana nga okanga suki yango sopo kata suki naye bakate na bakati nga ndenge wana bandale yo soko kei talaka siko pona coiffeur moko zala na coiffeur moko moto baluka ngo suki moto anosalo plante moto alokata bana o suki o alokanga bana o suki entre temps yekolisaka bana kokata suki kokanga suki po plus tard to bana okanga ba photo biso moko au moins ndaki photographe sila qui photographe ata bozala anniversaire mukie il faut que photographe auta kimbanteke ayesoki na ngaba soki wapango wala mone sila etikala kaka doki ba photographe etikala à l'occasion moko boye mais nyonso te comme na téléphone tu ko bosala ngobi somo vous comprendre est-ce que comme na lobby au comme sika wana voilà tala lisolo ya kabibi na beti yango pona epenio et puis bino batu bolulo ba feti aucun na salon yaya kozwa ka eloko ya mutu to beta pe lisolo ya salon awa osi somba la moko ndeko moka bosa na bag na salon mwana musala ayiba bagwana amona makamu na bagwana kozwa ka eloko ya mutu na nzela te kozwa ka eloko ya mutu na musala te est-ce okomi hein otolobaki te tolobi tala lisolo mukie tobombela kiyo pona vendredi à lelo à ce concert va faire salon yango wana soki lisolo oyo esungi yo malamu soki pe esungi yo te meto senga kana chaque fois yo o partager peut-être soki esungi yo te ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yo muto la biso ya soko na lisolo ya kopesa koyoka soni te kobanga te benga biso ya to insista chaque fois soki obengi biso ozwi biso te komi tungisa matin tikela biso audio ya lisolo na yo to kubeta yango kaka ndengo olingi to beta yango yaya soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te biso tokotanga kombo te to la stratégie o to kobeta pona batu ba comprendre rappelez-vous ici to beta ka masolo o pona ko nuire batu te pona ko bebisa réputation ya ba famille ya batu te pona ko bebisa réputation ya batu te mais plutôt pona kosunga esika ndeko akoyaki yo okoyate esika pe ndeko alongaki yo osala nini olonga voilà tosuki awa yaya partagez monsieur oyo partagez ya gros partagez et puis n'oubliez pas vous en avez besoin il y a comme 50 000 abonnés tout là papa pemeli papa s'abonne déjà papa fisto maman on s'abonne yaya moi si yaya mobali bino bona papa fisto to s'abonner ko hein to s'abonner yaya 50 000 abonnés donc 50 000 demi-siècle kitoko. On peut le faire, n'est-ce pas? Oui, on peut le faire. La volonté Karabino, ceux qui ont papa ou tout maman s'abonner, ceux qui vont s'abonner, on va y arriver. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein? Chap chap. Et tchara. À tout à l'heure.